Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et à se calmer parce qu'il y a un banamiquier. En plus, depuis 2 heures à 8 ans, on paie ma thé. Depuis 2 heures à paie ma thé. Oui, là-bas. Il y a mon nom. Biso to fortifié, c'est parce qu'à 8 ans, on la mine depuis 2 heures. To fortifié, pardon. Tu as vu que ça passe, mais to fortifié, to peux essayer ma casse, pardon vraiment. Malobi est ici, où tu mets la qui doit souquer. Vanda qui me faut payer ma cause. Bien ma casse, assoulard bien, il se passe midi, global de Ken Bissoir. Le cas à 3h du matin, la avec elle soit après-midi. Après-midi, les cas qui on est toujours à 4 vraiment parce que comme on a quartier quartier na bino on a quartier commune à Kitambo par rapport à événement où école biso lelo il y a repère d'artistes na biso monene Chico Pululu au biso soto yebi mais bino boyo za voisine na ye zinga na ye na avenue na ye lelo Chico Pululu a profit au quoi bisa biso pour na yo tant que voisine on va na ndako et comme là qui on ndenge ni ko là qui on ndenge ni sangwana matoi na sangwana biso pesa biso pasi po lobi tozala na ye loba ye avandi asekisi biso ndenge ezalaka na quartier po ye a grand frère pena ya chikoza pena grand frère vraiment loba ye asekisi biso bake pena mama po mama le tobe yankeka makulutu bake na makulutu atiki bango ti na presque na bazui transport nde na tongo kato la mukato ki wasala ki crise
akufi nde susi toza nango kaka yango wana na quartier. Et ça, les sont vraiment pas, c'est parce que toi, tu même qu'on a des artistes qui vraiment émotionné. Et dès tu es ton voisine, il y a bon souvenir. Le chico, ça te le bien à grand frère. À qui grand frère, voilà, parce qu'il n'est plus. Bon, il y a amour, bon souvenir, au yoko garder pour na chico pour nous. Donc il y a chico, souvenir malam na garder pas ne. Pour la zagine na vandi boso azana. Atana kati anda kuna ke ya chico na oranzala. Na ke na tuna to bilo rane na ke na fungoli na die. Alors ça est l'autre, je connais un pire, petit nanga, zoa, de ma souvenir, nous sommes gardés à mon amala. Et abonné. Bien. À tout le monde, à la carte, il y a venu à yo, vous êtes qu'à l'impossible ou pas, vous êtes qu'à l'habiter. Vous avez voisine et artiste, oh, l'autre perdre chez Kopolo, n'est-ce pas? Oui. C'est pour par rapport, il y a eu moins de temps que voisine, on est pour faire dans l'aïe, venir mon corps, on est pour pousser comme vous solo là. De l'autre temps, on y a qui s'envoie là, qui pour la couche. Pour la yo, moi, ça lui on dit. Maman, esalinga pasi makasi pasi par rapport komona mutakufi o abilité liwa ya briske lobi tozalaki na ye toyoki place ya leli ata mutu pasi te o ata litoi pasi toyoki yango te surprise ka na ntongo tolamuki toyokaka ko pululu akufi donc echoke motema makasi donc esali biso pasi makasi kobungisa moto monene makasi boye. Donc on a passé la casse na kata moté. Konde ti boy mutal abilité directement sali crise ko par là bon lobani les aranzambe mutazuito famille ba bete ko sikibota to ba artiste mutu ba sacrifier. Donc par là nanga na yo doyebité. Famille nzambe ba ninga na e doyebité. Ko abilité ka. Ce qui est nzambe ko pa na oya sali. Mais ce qui est liwake ya mutu mutu zaka libange ce qui est apeka par propre volonté ya nzambe emo kaka alongoli mutema na ye bon totirika na maboko na ye yo posa voisine ya pulu ngako tukoloba voisine comme ça voisine parce que na vanda ngala ko tuzaki na kalileki ndengona mwasi akenda ngola Giselle donc ngana lia na ndako wana na lia na lala kuna ti pululu ko yaba yaba na mikie a on a para na veni a kwa mutu protocole na ba pele sika moko. Mais les lochis quoi tiki biso pona yo quel que soit bozala bokoli ensemble mais les lochis quoi tiki yo kolo banini par la souvenir o ya malamu yo tiki o ya tiki pona yo na motema na yo ba prendre malamu tiki na motema na kolo banini malgré que ça fait mal souvenir ya malamu na kolo ba Chico azala pena rankinye te na bato Chico azala toujours bien tozala bien na ye mais on a ce soir les gars a grande sœur coup dernier to tane grande sœur oza kotonga bien mi kona za kotonga bonne santé donc allez quand nous tout donc après ça nous tout mboti donc azala rankite on chose Chico atika oza rankine oui Chico atika oza rankine te atokenda muko yaso kuta na azala rankine na mutu te Chico bana biso to yeba etinde bakola atika oza rankine te wa Chico to koyeba te parce que ça de ce que ça volonté nzambe kana po babimi babiki ayaki lobi soto bakomate ko ayaki lobi mutu ka kokela okende aki kotika to baki ayaki koto atika la kinde sika babetaki eloko to pesa to comprendre parce que to babio asaki soki fièvre de bazolo bawana par rapport à moi, c'est que benga qui a appliqué crise na butu, na denga kufi donc le kela biso. Donc quand moi jusqu'à te battre des années, ko ya ki a, ba ko bete ko sibo tata azongi ba atika la ki déjà koto. Na divide bena dina ka putra ba je ko ta ba fe. Papa
Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et